baroyoka ndenge les rois de la forêt ndenge mesana toujours ko coacher na ko fula ndenge za la formateur des leaders. Mais tu remarqué que mikolo moyemba makasi moyemba mingi niko obomba magi bezala kaka faux stanka epesa mo. Nolita bu nazo biso mikolo tozo vivre na idéologie ya espace. Okota na chanson. Te moni igwaza mtema malamu. Oye pena na voix vraiment ya ancien patron ah oye remplaçant encore une fois. Toi na biso ka ba avion mais ngabo mo sana robenga Airbus. Bazo bule nazo banga bango te pe na ko banga moto te. Yango tikaki otala kite yo yaki oswika olongi singa yo tikaki oyo kakite ode yo yaki oswika olongi singa yango na yembi kolona ngai bina ngai obale alibala bina ngai na benga malipoma pona yo na koma longo na pongo koma tabangomba utupe moi mabolongo na se bina ngai yo linga kite ngana beba linga kite ngana kufaye tika kite bakundanga yo samaladi ya makasi nakota mabele linga kite omona longa linga kite moline fandase. Chers téléspectateurs de l'émission Exprimez-vous avec Noli Tambou les sages. Balobi Tozana Kinshasa, dans le cadre toujours de Sakibino, il y a quoi accompagner le matériel, il y a chaîne Molière Télévision. Balobi Awanakata Kinshasa et puis changer un peu de Sakibino, que ça la moba émission et que ça la biso peu bien. Bon, bana poto, Toza Awa na la Zamba Play, donc la Zamba Play, au Boebi Angia Mamakanda Weranson, Toé Lelo Ponato proposer bino comment est-ce que l'artiste aussi a ça la préparatif nae nengeni ni répétition coulisses et les kara ba pas de danse et puis ba chanson nenga kolaka donc à tout là que sabino moi extrait au beau comprendre un peu comment l'artiste évolue et puis nengeni aza ko préparer l'album Flash Ingeta donc tokoloba mingité to proposer bino donc bolanda biso surtout na chaîne Molière Télévision chaque le dimanche à partir de 16h et la rediffusion le lundi à partir de 11h. Et puis diffusion Moussous Tolbi jeudi à partir de 19h30 et la rediffusion le vendredi à partir de 16h. Et sans ignorer aussi, vous êtes sans ignorer que nous passons en Europe par le site le plus populaire www.voiceofcongo.net. Et puis Balbi n'a pas partenaire n'a bisonné sur Hôte 243 Balbi Congo Promo TV RD Congo Information Batit Nyonso. Nous allons regarder la répétition coulisses net bengango awa il y a roi de la forêt Ngiama Makanda tonton Mwinga 16 000 mètres qui est derrière la caméra et puis Regina Stopesino Bambote suivant cet instant on se retrouve juste après.
Et bien voilà donc bouti kota la wana balobi comment est-ce que moi pas de danse nenge bazo coller ba danse bozo mona wana to ba to la sabino répétition nenge wera salaka ou répétition na coulisses donc eza nenge ba répétition de bomona raté tout ça na Kinshasa on voulait un peu changer un peu nenge to na ba petit to mona nenge ba salaka répétition na bango normal mais lelo fallait bomona un peu nenge ba artiste ba préparer ba chanson et puis ba pas de danse na bango to bo c'était Guilin Omelonga Guilin d'or balobi na Suède wana au Kangama so to bo c'était Bob Kaungu, mon pote, Boakambongo, na Norvège, ici, Kozali, chez Datambwe, la grande dame. Tobo, c'était Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris, et Tobo, c'était lui, Mermoz Passi, Moukonzi Akomi na Kinshasa. Tonton Mwinga qui est derrière la caméra. Pesabi Sosue Lengi, Nestre Oyo, et c'est fait le sabana photo. voilà donc botala sikoyo tozo proposer eloko oyo botala elo beso mikolo babi cri oyo pe ezana temps
et kangi pe mikolo kana répété kangi ya balbi kata fumbwa et puis ba prince tangola bazali ba animateur bazé belé mais bon remarquer que misu ba ngene ko sala ba clip yango moni mo absence oyo bo remarquer tout à l'extrait oyo ya kata fumbwa balbi en exclusivité chez Noli Tambou les sages 3 fois sage l'international suivant ça. Que Bercy, moi, on n'a pas allé.
Nicodème, donc tout ça sur place à Kinshasa, vous qui êtes nombreux en train de nous regarder à Paris, donc partout, vous avez sur www.voiceofcongo et sur Molière Télévision. Nico, tout le monde vraiment aux yeux, vous avez transpiré, vous avez préparé Flash Ingeta, tout le monde répétition, tout sali exclusif, auto zubino la répétition dans nos coulisses. Tout d'abord, on a fan à Paris et là on a déjà. Premièrement, Nolita Bo, nous souhaitons un bon séjour dans Mboga. Merci. Talaga yo journaliste monene au salaka chronique musicale. Le lopé qui est sali que le lopo na siège na biso zunga na espace na yo. Donc premièrement na pesi nous ba fanatique na tout ya monde entier. Ba mbote belé, ya Panama, ya Bella, ya London, ya Grande-Bretagne, ya USA, donc na pesi bango ba mbote belé. Donc mamuto so les gars bien, yo monika ke ozunga en plein travail, en pleine répétition. Donc boulot zo kitoko, batu basu zelaka disque na bango Flash Ingeta. Au Tchépé chante oui déjà. Si ouais, titre za na kati. Donc titre na kati na 5 ans ba fanatique vraiment balinganga Nico. Ba yo kandenge les rois de la forêt ninga mesana toujours ko coacher na ko fula ninga za la formateur des leaders. Na za formateur ya ba chanteur. Boyo ka façonner à orienter ngai na chemin. Pour nous c'est la bango ba mélodie bien, c'est la bango ba couleur bien. Donc voilà. Voilà. Mais tu as remarqué que Mikolo Mouyemba ma casse Mouyemba mingi Nico. Au bomba ma gibeza la kara faux stank ka epesa mo. Dans l'état bu nazo biso Mikolo tozo fi na idéologie espace. Espace bana mikile Mikolo so to vandi bo tangi mutu fo bise espace. Donc ça ine ligambo espace. Mais le quoi to le quoi espace. Yango oezaki na oezana kati na ngai zo bima. Voilà. Chanson no tangi na flashing eteza nini soko rappeler na ba titre. Donner recevoir. Donner recevoir. Tu as dit que ezano ils ont surprise pour la matin moi extrême OK ça la bien quoi. Ouais, ça problème ta. Mukosali andina mukusao ya kwa kara. Nini elekina elengi. Fiko fion yo moko pona. Chérie ametola na we mwindongolo. Nana lekina agu. Fiko fion yo moko pona. Papingolo bae. Herman Mbiye. Basi balula polingo mibali balela lolango tokonlove akungwati ayamposa tokonlove donc on les a donc voilà donc c'était là Nico Adem donc Tolanda Lisusu. Alors donc voilà, ça continue toujours Tobagi Togolak Sabino, la répétition de Ngiama Makanda Weranson de la forêt à Wana Kinshasa. Donc Banapoto, Bozolanda Biso sur www.voiceofcongo.net et ici à Kinshasa, na Molière Télévision, la chaîne non alignée Papa Léon Mbalemba. Merci donc l'opportunité et puis Balobi, séjour à Kitoko Tozoleksa Awa. Donc voilà Tozoleksa Bartis, c'est toujours Bomoni, Arnaqué, Arkeli, Nembo Ebelaki, Yepas. Et alors moi extrait à Moudinda et ça la bien qu'on a des téléspectateurs Bazolande émission exprimée avec Nolita Mbou, les sages. Yala
sika na ngai ya pantalon ya bolingo tala rigidité esililala komisinga mudinda sa sentir na simba nzela mbati na mabuku bapetaki na lelo yo mpe bakarespecte na quartier basobwakelanga bashato basolola bakoma bela penga boye arnake alati pantalon mudinda sima na yo na balimi voilà tala bato babeti maboko voilà tonton Mwinga zwape na bato voilà donc tout ça vraiment en pleine répétition quoi voilà soko katengema ya kosove ngai nasobanga babelela nga moyibi na se moya kino yo bachanga sho mama wawa sakana nanga malembe chérie ye salaka pena tendresse malila singinga yo na biso niveau igwa panzinga yi atalinga bi petit na ngai bando selo bien te na panzinga pena panzinga décortiquer ngai na bi ke masala nga jibol mbala yebi Rita Kimanga et puis Gloria Mansoni pa yebi makambo Gloria Mansoni Paulin Katalai Sheraton ba vena nga ba Chako le roi Maisha bango tu ba yebi masolo oyo Paulin Katalai Sheraton ba kende balba na oye pena na voix vraiment ya ancien patron a oye remplaçant encore une fois toi na biso ba avion mais nga bo mo sala robenga Airbus yo na yo uti mikilit obi Airbus confort ezaka lango différence ezaka ke toi na biso ba avion ngasko na Airbus. On est ensemble. Merci beaucoup tonton Mwinga, propose-nous encore une fois un extrait. Merci. Alors, je me rends qu'on retrouvait Yolisusu Awa en pleine répétition. Nabino ya maison mère. Donc, tout ça qui nous à Paris. Tout d'abord, impressionnant. Tout d'abord, retrouver je me rends encore. Ouais, Nolinga, premièrement, nous avons plaisir pour la première fois, nous avons Kachaki. Donc, nous avons plaisir. Hollande, info, tina source, boulot, yango en tout cas vraiment. Il y a un trophée, il y a un rançon, il y a un côté à Paris, Charles de Gaulle, tu vois qu'il y a une image dans la Molière télévision, balandaki. Mais tu as en pleine répétition, je me rose. Et là, on a préparé surtout la chorégraphie ma kasi oyo. Na moni flashing était aux la fatale. Au moniga n'engue to prince le roi de la forêt à l'obaki que Jésus donc flèche wana donc il faut ça la venir costaud et kemba on yo moniga n'engue to préparer côté makinu po nziko yemba déjà to yemba ki siko fallait to kanga makinu tout erebima en tout cas baluka biso na banzela o baluka biso mike bakuta biso te quoi. Votre chanson te nazana nzembo bena buchu donc oyo ndenge ko benga chéri na pe buchu donc voilà nzembo beneza eloko mvimbeza donc wana kutu nasi ba pucha ba ebi déjà masola buchu ndenge ça notamment extrêmement te à buchu ça la bien na ba fan na yo o bazola ndo na Molière télévision et je tiens à vous rappeler que Nolita Mboule Sage passe chaque dimanche à partir de 16h et la rediffusion le lundi à partir de 11h et notre rediffusion plutôt le jeudi à 19h30 et la rediffusion il y a deuxième émission la Bislezoleka vendredi à partir de 16h. Donc on a 4 diffusions. Na Molière télévision faut à la rabo. Babi Junior ne malemba la jeunesse est à nous. Moi extrait on a eu ça la biso ya buchu quoi. Kote sanga kelasi ya murena yo mobuchu atatura tongo yelanga na kokima kelasi te ata malili ya ibere na kobuka jamais pona yeba chéri alinga kandanga nini pona yeba olovaka koma après moi koma teme mobuchu donc wana bazela raka bazela moi ba dédicace na bala poto tu ba Hollande et puis na Kinshasa na Molière télévision ça le bien quoi. Na pesi mote pas Serge Kadilou wana pena Star Play Serge Kadilou na ye Kinshasa mais na moni Star Play na même ligne te on est ensemble na moni na Bruxelles na pesi Francis Vemba Mbote Thierry Mukuna Boken Mailor na pesi mbote nanga et pas Olivier Pelanco mobiala mayimbi ka 40 ye ako pelo car pe kala mingi te donc buchu zo kota to ko benga ngo buchu système à deux portières 16 mm tonton pesa biso maele nao
Balobi Batbabeti flashing et à Bangoyo, Balobi Dizebas à Zakoto. Dizebas, bonsoir notre d'abord. Ouais, bonsoir, vraiment. Là, c'est Peli tourné au Zwinga, pendant la carte à la Zamba Playa. Nabi que mon l'air TV balandango partout. Donc, Baroyo Kainge, Tatoke, Pena Bansela Moboui. Dans la formation, il y aura de la forêt PCB, chef, Nabi Sota Major Papi Kakol. Donc, Boulot Tobeti, Boyo Kang, on a rodé Falan Boïté. Boyo Kang. Voilà. Ouais. Et puis, qu'est-ce que Baroyo a causé là vraiment? Babi flashing et Tayum, to paloli na basse, vraiment. To paloli en bas, c'est la Baroyo, Kababilo, Kouissana, Bamutu et Sali, Tokobeta, Bango Mutu, Mousselou et Sali, place sur la Baroyo, Kambilance, Pakina Bansebo, Rabanzela na Beti, Talaka Kitariza, Akanda Kajiaki, de Outi Nord. Et aussi à Kalaté. Naboka c'est Olivier Goudjoni, vient Olivier Goudjoni, on a peine à faire le chapeau. Mon vieux Olivier Goudjoni, vient à Igokaya, Roger Toulouka, le bourreau d'Enjili, vient à les viennent au Ngala. Na PCD dans fond mot testeur na fifi mangai na poto na bosanité vient à Guy na Allemagne Guy Goudjoni, petit na Rodrigue, Bambota to. Fils Machanja, Sylvie Tinayabo, Bana tout Anjili Basis na bino yeyo. Bambota to Guy n'Allemagne. Fils Machanja, Sylvie Tinayabo, Bana tout Anjili Basis na bino yeyo. Bambota to fils Guy n'Allemagne Chanja Sylvie Tinayabo Bana tout Anji Basis na bino yeyo. Fils Guy n'Allemagne Chanja Sylvie Tinayabo Bana tout Anjili Basis na bino yeyo. Fils Guy n'Allemagne Chanja Sylvie Tinayabo Bana tout Anjili Basis na bino yeyo. Fils Guy n'Allemagne Chanja Sylvie Tinayabo Bana tout Anjili Basis na bino yeyo. Fils Guy n'Allemagne Chanja Sylvie Basis na bino yeyo. Tinayabo Bana tout Anjili fils Guy n'Allemagne Chanja Sylvie Basis na bino yeyo. Tinayabo Bana tout Anjili fils Guy n'Allemagne Chanja Sylvie Basis na bino yeyo. Tinayabo Bana tout Anjili fils Chanja Sylvie Guy n'Allemagne Tinayabo Bana tout Anjili Basis na bino yeyo. Fils
Guy na Allemagne chanja Sylvie na yabo bana tu anji libazise na bino yoyo fils ma Guy na Allemagne chanja Sylvie na yabo bana tu anji libazise na bino yoyo fils ma Guy na Allemagne chanja Sylvie na yabo bana tu anji libazise na bino yoyo fils ma Guy na Allemagne chanja Sylvie na yabo bana tu anji libazise na bino yoyo fils ma Guy na Allemagne bambota to chanja Sylvie na yabo bana tu anji fils ma bambota to chanja Sylvie na yabo bana tu anji fils ma bambota to Guy na Allemagne chanja Sylvie na yabo bana tu anji bambota to Guy na Allemagne chanja Sylvie na yabo bana tu anji fils ma bambota to Guy na Allemagne chanja Sylvie na yabo bana tu anji fils ma bambota to Guy na Allemagne chanja Sylvie na yabo bana tu anji bambota to fils ma Guy na Allemagne na yabo bana tu anji chanja Sylvie bambota to fils ma na yabo bana tu anji chanja Sylvie bambota to Guy na Allemagne fils ma na yabo bana tu anji chanja Sylvie bambota to
fils Dinayabo bana tu anji chanja Sylvie Bambota to Guy en Allemagne fils Dinayabo bana tu anji